Comment on a eu M. Nzao Pengani Maurice. Il nous a quitté le dimanche 6 avril 2025 à l'hôpital de référence de Kitambo. C'était à 16h45. Nzao Pengani Maurice est né à Matadi le 7 juillet 1957. Fils de Pengani Oscar et de Bunzimbu Siala et Génie, dont maman est en vie, il est d'origine du Congo central. Nous avons Pengani Maurice, père d'une grande famille de 7 enfants, 3 filles et 4 garçons, dont l'un des garçons nous a déjà quittés. Je crois que c'était l'année passée. M. Nzao Pengani Maurice est resté avec 6 enfants. Il est chrétien, croyant, de l'église de réveil Fouira. Que Dieu Tout-Puissant lui prépare un siège considérable. Nzao Pengani Maurice a fait des formations des chauffeurs mécaniciens. M. Nzao Pengani exerçait la profession des chauffeurs de toutes les sortes de véhicules durant toute sa vie sur terre. Dans un qui comment on habite tout cas, un chauffeur, bon, il est mobile. M. Nzao Pengani Maurice a travaillé à l'Ofida Matadi comme chauffeur de service pendant 15 ans et à présent il est travailleur au poste comme technicien, mécanicien et au camp militaire comme chauffeur. C'est par ici qu'avait pris fin de sa carrière. Que son âme repose en paix. Et je tiens à vous signaler que sa maman est encore vivante.
Maman Boutier Azali, Maman Eugénie Unzimbu, Azana Congo Central, Nzoto Ekotunisa, Maman Ladi Ekosala. Sinon, elle pouvait être là, Kotala Mwana Naye, Nenga Lali Nakati Cercueil, Mwana Naye Apuki. Kasla de tête, Tozana Maman Leki, Oazape Maman, ils ont représenté par Maman Nyos Azali Awa. Donc après, équipe mon capitaine, au Massoua Naye, Babanda Naye, Tobenga Maman, Maman Zoya Azali Awa Marceline, payé à Koleka. Si Maman Kozala, Bandeko Naye, on nous a dit Ndeko Naye, à Koleka P, sont dans la fleur côtier, sont dans la fleur T, au Talikaka, Koleki. Si Maman Bandeko, Tozoa Bananaye, Bakoko, cette église, la monica pasteur, ce bandeko Soubazali, Tobenga pe église, pe bandeko Baso Vatikali, Tokotala, celui de Sirisi, to l'équipe, Tokei, Kokunda. Voilà, programme pour ceux qui sont là, Yangoana. Mais bien avant, Nathalie la motote, pour laisser ma sio. Nathalie la motote, pour laisser ma sio. Ngana luka kelongi na Yesu, ya wakitaka pe asalabe. Ngaina belela kayo zamboyo. Ngaina belela kayo shwa mashio. Tomo maile sila kana belela kayo weo. Papa nangai akitaka salaka pa mimonisaka e. Poma komine lobi modis l'homme qui se confie à l'homme. Ngaina telela moto mokili deo, ngaina telela kanzambeo. Soki na teleli papa lobi pakoki kukufa. Soki na teleli mama lobi makasi kosila e. Soki na teleli baninga suka suka bako desevoir ngai ngayo ngayo nakati na libulu nazolelo Dinga pour la prière et la exhortation à qui va prévoir pour la deuxième journée la biso ya lelo. Ça va passer la note de ma tombe de la nzambe maboko, pour mettre maboko. La dévotion de Dieu. Encore. Si chaque chose a son temps. Mama na yo Yeso maboneli na ngai Zambo okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato mama na yo makasi na ngai yo mama na yo natalela bobele Yeso mama na yo mama na yo Alléluia ya otonda malamwe Alléluia ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai kutopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya yango ata bandoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai ebika tolobi mila lobokwa mwasi dimina lobokwa mobali nakobebisama te na maboko ya banguna ngai yawe oye mama yawe saba ote na ngai awelaka yo ata lelo bapasi mituni sezingi bomoi na ngai na banga eloko te po ete nayebi yo kosaka te
natalela moto te obelese masiya o natalela moto te obelese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawa kitaka mpe asalaka ete ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa masiya o nali mpe koloba na bino ke omona ata mosusu molongani azali te molongani na ye atika biso deja mafika kapenda ye ezalaki na Congo Central apres awa bakenda ye Congo Central kuna nde molongani na ye atikaki biso yango omoni molongani azali te pembeni eza obe bana na ye voilà donc tokoloba mwa moke oyo tomoni bakomi mpe tokoleka na programme. Nous vous invitons de se lever là où nous sommes pour recommander ces petits instants entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo yeso mobondeli na ngai okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele yeso kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Hallelujah ya otonda malambe Hallelujah ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai utopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya yango ata banoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai tolobi mila lobukwa mwasi dimila lobukwa mobali nakobebisa madeni na maboko ya bangu na ngai yawe oye mama yawe saba ote na ngai awelaka ngai yo ata lelo bapasi mituni sezingi bomoi na ngai na banga eloko te po ete nayebi yo
BBC.
bandeko ya oyo bafandi na bango avant ami connaissance bandeko ya quartier esika bafandi bango mpe bakoleka ezala oyo bazali une occasion ya recueillement. Si on peut se calmer s'il vous plaît. Celui de gauche se calmer. Celui de gauche se calmer. Est-ce qu'on peut se calmer un peu? Voilà les connaissances. Oh, nyonso atali na moketo aleki na liboso te abomi koleka sikoyo. Nous voulons terminer cette partie. Kombo na yo ezwa lokumu bongo asika nzoto na eli kozonga mabele tikete yo moko akompanye biso kino manso makoleka na kombo na Yesu Kristo amen. Babima liboso encore so cela corps ebima. Coco, adieu papa, adieu papa, Coco Barré, papa, ça va ressemble à mon kilo, Coco, adieu, adieu Coco Barré, papa. Na esilite tokomona na lisi bébé mon papa c'est ma tukokabola pasie bois qui ma fleur.
Elongwa. Taki mabele. Soki moto moko akopesa biso ba fleur okati obwaki elikoloba kende malamu oba bayembi bayembaki komona na esuri te obenda